Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G. Bouloukou c'est Yena Congo Swiss TV. Bouloukou, ça c'est du bio. Et nous là ça que Congo Swiss TV c'est du bio. Kuna Tobiaka ya ba chambre froide de thé. Vraie information. C'est Congo Swiss TV. Bouloukou. Et yo ka sola Congo Swiss TV. Tsunga Bana kini, bana poto, wapi partout, bisika bozali, vraiment site na bino yango yo. Site malonga, Congo Swiss TV. Moko te ekokani na yango. Donc mutu nyonso kotoko yoka basolo kitoko, okolanda basolo kitoko, bemiswa kitoko, ya bino yango yo. Donc musu se zati, donc boko senti bilengi nango, boko découvrir masolo ebele, boko mona makabo ebele, donc sepeli sabino et longola bino mo ba souci banine, donc site na bino yango yo. Boyoki yango, hein. Bisous bisous. Bisous 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 bisous. Oui, bana poto, bana bipa union saison bino bolanda biso. Vraiment, vous avez été bolanda Congo Swiss TV. Yango ne peneza masolo ya malonga eza na makambo pene ya malonga na kanti boza décider Congo Swiss TV Congo Swiss TV na gangi bafwe yongo mbio muntu Matondi mingi balandi ya Congo Suisse télévision ndenge bo mesana kolanda biso tongo midi pe pokwa à travers site na bino o epesaka bino toujours bo solo topé politique actualité ya République démocratique du Congo ya solo penza awa tozali bongo na kati ya Russie capitale ya Moscou na place o babengi Kremlin oyo ba congolais nyonso balotaka topé ba européen nyonso balotaka baya bongo kosala bongo tourisme topé visite lelo nazalinga moko côté na mbeli bino bongo mwana mboka Edi Maziku azali président ya fondation Maziku Edna pe cadre na idea oboyebi bongo parti ya Claudel Lubaya pe na kati ya ensemble pour le changement plateforme ya mwana mboka Moïse na ye tokomeka mpe kolobela lolenge nini politique ya République démocratique du Congo ezali kotambula ya solo penza tokende mbala moko kobenga mwana mboka Edi Maziku poto panza teki mbote mwana mboka mbote ndeko mwana mboka. Oui, boni basango na yo, boni basango ya fondation Maziku, boni basango ya idea topé ensemble pour le changement. Merci ndeko awa esengo tozongisi matondo epa nzambe ndenge apesi biso grâce à tous se retrouver lisusu kati na mboka oyo na pesi mbote na balandi nyonso o bazolanda biso na moment oyo bisika nyonso bazali topesi bino mbote basango ya mboka nengo moni ça veut dire que nzambe asali grâce totiki mboka na nungu ndenge boyebi totiki mboka biso toyaki na cadre ya la Coupe du Monde qu'on représentait valablement bon le rôle à Boyebi sur le plan sportif qui vraiment pour soutenir le vrai football des présences na biso ezalaki awa yango to tikali en communication na bandeko o batikali na mboka o bazui grâce te o bazui possibilité à koya awa te to représenter bango valablement et patriotiquement to représenter IDEA to représenter Union démocratique africaine originelle où ils allaient représenter par le président Claudel Lubaya na pesi mbote pe na sengi merci mingi na confiance au ba pesi ngai pona za candidat député provincial na circonscription ya Bandalungwa na pesi merci mingi na ba ndeko nyonso ya ensemble oyo ba soutenir ngai oyo ba pesi ngai confiance yemoko Charman Moïse Katumbi président de la République démocratique du Congo le 23 décembre 2018 pe ba ndeko nyonso ya alliance de mouvement du Congo. Donc ndenge toyebi tozali awa totiki mboka na esengote par rapport ya discours ya président Joseph Kabila wazali président fin mandat illégitime. Donc pour na biso ezalaki vraiment événement te yango tokolobela ndenge bokolinga. Oui, moi mboka tokoti mbala moko na oyo ezaki bongo discours ya président Joseph Kabila Kabange o mokili mobimba bandaki kozela kasi ba mboka bazali kolela babi na discours wana oyo bazelaki na président Kabila alobaki yango te ya solo penda bino na kati ya idea topé ensemble pour le changement boyambaki discours yango lolenge.
biso na kati ya ensemble pour le changement toyebaki que discours wana eza nango non événement parce que peuple congolais a comme a besoin ya ba concret. Peuple congolais a besoin ya ba peu prêté. Peuple congolais a besoin ya maloba ebelete. Donc c'est un rendez-vous manqué avec l'histoire de la République démocratique du Congo. Quand le président sortant Joseph Kabila parle de la passion du Congo en quoi? La passion du Congo où l'éducation nationale les a supprimée, où ba conditions universitaires ils a malamouté, jeunesse a sacrifié, a plongé dans une profonde obscurité. Courant na mai ya malonga te peuple a souffrir, tracasserie ya ba agent routier, ba poubelle na Kinshasa, insécurité partout, kuluna partout. Bato bazo kufa na Kinshasa, to ya mortalité na natalité comme très élevé par rapport à la souffrance na Kinshasa. Voilà ba bengango passion au Congo. Na bolingo ya Congo oyo peuple azo souffrir, bolingo ya Congo oyo azo supprimer opposition. Ndeko Frank Diongo na boloko, ndeko Jekoko na boloko, ndeko Diomi na boloko, bandeko ebele baza ya kokangama. Yango nde bobengi passion du Congo, ça c'est supprimer l'opposition. Liberté d'expression même bino na ba journaliste na presse ezalité. Yango bobengi passion en Congo, on a rejoindre le président Nanga Claude Luba à lobby aucun mot pour les massacres en Ituri. Tragédie en Ituri, na Kasai. Les filles esclaves des milices. Ba pêcheurs na biso ba ali séquestré tué na Ouganda. À lobby à loko mokote. La délinquance politique, les vagabondages politiques, le mal élu, les koulouna de la République. Donc c'est pour Nangaï, c'est non événement, c'est un rendez-vous manqué avec l'histoire du Congo, c'est pas la compassion. Donc Waneza peuple c'est raté. Donc on a évité entourage, il y a président sortant Joseph Kabila qui a préparé un discours wana, ezali discours ya Sony, ezali discours ya kolobé la peuple té, ezali manqué et raté et biso peuple tokondima lisusu bazo babiso té. Donc le peuple attendait que Joseph Kabila a se prononcé en respectant les constitutions. Mibeko ya mboka, il a respecté mibeko ya mboka té. Peuple bandako zela lobaye que non, ngana kozala susuté, na kozala pesibiso dauphin na emotu. Après si dauphin té a se prononcé sur les dauphins ni sur la mais mibeko ya mboka lobby que non, pas de troisième mandat. Donc c'était toi qui n'a besoin, peuple qui n'a besoin le balabiso que non, bon ngana kozalaté, bon biso on va utiliser tous les moyens constitutionnels de façon que troisième mandat est zalaté, de façon que transition ce qui est kozala sans Joseph Kabila parce que il est sans mandat et puis il est sortant. Oui, moi l'amboka Edi Mazigu, binon ensemble pour le changement. Tu peux na idéa, pour moi qui non événement discours ya chef de l'État. Quand si binou mozali ko benga président Kabila, azali bongo président sortant, topé azali illégitime na ba institution nyonso. Ya solo président azali penda illégitime. Total mikoleleki a outi ko nommé ba juge ya cour constitutionnelle, ba tuming balobi ezali bongo pona a changer constitution. To moni kuna boye na FARDC a changer sous makambo a nommé bongo ba John Numbi o tilelo landakeka na faire chebe depuis 2010 ya so penda mboka ngo tozokenda ngo lolenge nini mboka ezokende na yoga mboka ezokende na désordre. Comment voulez-vous président oyo azali illégitime azali fin mandat à nommer ba juge ya cour constitutionnelle? C'est pas possible. Le peuple a condamné sous makambo wana te wana za ba manœuvre politique et ça ba manœuvre politique pour na ko distraire peuple. Peuple a besoin de kimia, peuple a besoin de élection apaisée, libre, démocratique et transparente. Peuple a besoin de nomination sur le plan militaire, de changement, peuple a la procès. Il y a général Numbi Naliwa, il y a vaillant combattant Chebeya, il y a ngoto lobby boye, makila ya peuple congolais et ko ganga tina suka et kolanda bino de génération en génération. Ba milimo ya bato bazali ko souffrir na ba boloko, milimo ya bandeko Jekoko, ya bandeko Frank Diongo mwana mboka, ya bandeko Diomi Ndongala, ya bandeko nyonso innocent o bazana boloko, bandeko nyonso ba prisonnier politique ya Kabila. Kanda pe milimo na bango ekolanda bino bana mboka oyo bo s'associer na complicité ya ko faire souffrir peuple ya ko boma peuple ya ko plonger mboka o na chaos ya ko supprimer opposition. Kanda ya peuple ekolanda bino na ba élection, kanda ya peuple pe malédiction ya peuple ekolanda bino tina ba génération na bino parce que o eza likambo ya mboka, eza likambo ya mabele, likambo ya Ntipa Vita, eza likambo ya Mfumuki Mbangu ekolanda bino. Peuple azana kanda yango tokolakisa bino kanda na ba élection.
machine à voter ou pas. Toyebi que machine à voter wana ezali centralisé, ezali organisation moko ya escroquerie, ya tricherie ya makasi, mais beaucoup mona kanda ya peuple. Ceux qui toke na ba élection beaucoup mona kanda ya peuple toko sanctionner. Nous ne voulons plus les délinquants na gérance ya makambu ya mboka. Nous ne voulons plus les délinquants politiques, j'ai dit. Les prostituées politiques na gérance ya makambu ya mboka. Mboka il faut tamula na kobanga mibeko ya mboka. Ceux qui mibeko ya mboka ils ont respecté te bokokuta biso na nzela. Bino bobi ke boboy machine à voter ya solo penda edi maziku to mona ki bino mukolo ensemble pour le changement idéa bo kenda ki bongo ko déposer candidature bino bo déposer candidature et laxi ke bino bondimi machine à voter to ko kenga ba élection en 2018 avec machine à voter et si ka bino bozo ganga butu moy eza machine ya tricherie machine à voler kasi bino bo déposer candidature et laxi ke bondimi machine à voter déjà machine à voter eza constitutionnalité mibeko ya mboka et permettre te to kine na ba élection na machine à voter dépôt ya candidature na biso elakisi ezali ko justifier que tozali prêt pour na to kine na ba élection pe pour na ko sanctionner kasi machine à voter wana centrale nango ezali géré par la CENI et le gouvernement de Kabila bazali na mandat ya ko organiser ba élection na mboka oyo bazali na mandat ya ko organiser ba élection na mboka oyo mais peuple bomi kosamate peuple bo bongama soki ba pesi yo polo zwa soki ba pesi yo mbongo lokola za bomesano na bango lokola batondi na franga bako yiba biso mbongo ya leta mbongo ya ba go pass mbongo ya ba taxe kilikili soki ba pesi yo eza mbongo ya contribuable congolais soki ba pesi yo kamata lia kasi pona Congo ya sika soki boponi kaka Congo ya kala to bakisi pasi likolo ya pasi to kokende ba élection et tozali prêt ya kokende ba élection sans machine à voter pour le sanctionner sévèrement bakomona kanda ya peuple kaka na ba urne ya solo penza to yambeki bino edi maziku na etozo kendebo na kati ya masona biso ya mokola lelo ya solo penda edi maziku bino ensemble mokili mo bayebi ke ensemble baponi ya bango candidat pour la élection 2018 Moïse Katumbi Chapwe miko eleka tozaki na cour suprême de la justice pour na kokata kaka makambo na e kasi babimaki yango ti na mois d'octobre le 10 octobre kasi abongo soki lelo le 10 octobre mami susu na février et resuka boni na ensemble na candidat bango baponaki Moïse Katumbi soki Moïse Katumbi abimité to pas to voter te na décembre 2018 avenir nini ezana kati ensemble bon en ce qui concerne le procès à Charman, président Moïse Katumbi, Bisson ensemble, tous les gens tracasserie politique, et acharnement politique. Le dossier est vide. Prévenez tous les gens dans la Cour constitutionnelle, au repoussage pour le 10 octobre. Le 10 octobre, Lewis, un des accusés dans le dossier, Lewis a visa accordé visa pour Yako Samba. Mais Moka. Ambassade est refusée visa mais comment bino bosa a besoin de témoignage à mutumoko waza accusé bo pemele visa pour Yako Samba parce qu'il est prêt à somaki billet pour Yako Samba bo pemele billet Moïse Katumbi jusque là il est libre il peut se présenter à tout moment au bako convoqué parce que le dossier juridiquement est vide pour na biso eza tracasserie politique eza acharnement politique pour na ko empêcher na mboka Moïse Katumbi azonga na mboka mais azana ko banga te biso pe tozana ko banga te toyebi ke nyoso wana ba tracasserie wana et quoi aboutir nango ne l'autre côté parce que oyo peuple alingi o nzambe alingi nzambe aponi changement nzambe aponi alternance nzambe aponi Moïse Katumbi comme président de la République démocratique du Congo le 23 décembre na ebisaki bino nazolo bango bikolonio sur le 23 décembre toko se souhaiter ba joyeux Noël 2018 sans Joseph Kabila toko se souhaiter ba joyeuse fête de Noël avec comme président Moïse Katumbi mais azonga te pona nini parce que aza mwana mboka likambango penda ya solo penda ya Moïse Katumbi eza bongo makasi eto omonango lokwa mwana mboka Frank Diongo ye moko azo participer na procès ne kasi Moïse balingi tata nyata mabela bakoko ne awa na Kinshasa to ebite to kosuka ndenge ni balingi te parce que baza ko banga vérité balingi te parce que baza ko banga peuple à s'exprimer balingi te parce que balingi bayebi buzoba mabe oye bomba mina dossier wana Moïse Katumbi est prêt de revenir na mabele ya bakoko na ye Moïse Katumbi est prêt à répondre na toute convocation oye kozala prononcer contre ye Moïse Katumbi azobanga te biso pe bana ya Congo
bana ya ensemble, bana ya alliance des mouvements du Congo, tozali wana pona ko soutenir le président Moïse Katumbi Chapwe na processus oyo biso tozo bengango na procès oyo biso tozo bengango acharnement politique. Pona biso eloko moko te ekobima wana ya malamu. Pona biso tomoni yango eza pona ko distraire kaka peuple parce que peuple azali kozela makambo ya solo, peuple azali kozela qualité à quotidien na ye ezala améliorer, peuple azali kozela sécurité na ye, peuple azali kozela bana bakendaka classe, peuple azali kozela l'eau courante, peuple azali kozela électricité stable, ba fonctionnaire ba kozela salaire ya malamu. Tant bazolo bana biso bagisi salaire ya ba fonctionnaire. Soko calculer taux il y a 2006, il y a 2011 na to alelo, donc salaire ngo ekiti lisusu, donc passe likolo a passe yango nazo yebisa bana ya Congo, bana ya Bandalungwa, soki boponi passe yebo ya ke passe bagisa mi lisusu tour oyo to pesa lisusu bango grâce wana te, ils ont été mal élus en 2006, ils ont été mal élus en 2011. En 2018, ils ne seront plus élus. On va les sanctionner sévèrement. Donc, veiller à ce que Mokona Bango, Azala Lisusu, n'a pas faire courante la République T. Parce que Congo, Azana a besoin de Batou, Oyo, Bako gérer Mboka na délinquance T, Oyo, Bako gérer Mboka na éducation Yanzela T. Peuple congolais, Azana posa à se sentir chez lui. Talabande Komsu Toyo Kuta Awa. Je pense que l'autorité na biso, na Obazo gérer. Na o basi ba gera ba yaya ba mboka oyo bomona organisation za na mboka ba paya bomona liberté d'expression za na mboka ba paya bomona sécurité alimentaire za na mboka ba paya bomona sécurité de circulation za na mboka ba paya mais pas na biso pas na biso eloko moko te za pona kolia pomme za magie hein. Donc les changements eza processus oyo ko banda na changement de mentalité. Il faut que tu na bango banda likolo tina se bakozo balisusu peuple te bakokosa lisusu peuple te tozali wana on va utiliser ndenge na zolo ba mikolonio sur tous les moyens constitutionnels pour na bango baleka, tous les moyens constitutionnels pour bakanga lisusu te, pour ba boma lisusu te. Service ya ANR musala na bino za pona ko se renseigner na makambo ya mboka et ça musala na bino za pona ko tracasser petit peuple te pour ya ko kanga mutu te ko muta lobi boye. Non, liberté d'expression il faut ezala. Tant to benga mi pays démocratique, il faut que la démocratie trône sur le pays. Boko kanga n'importe qui parce qu'à lobby bon Moïse Katumbi président il faut beaucoup kangaye ANR aza agence de renseignement il faut ça la musala na ya renseignement ceux qui monguna à côté na mboka ceux qui ba to mabe ba côté na mboka eza ya ko déranger petit peuple te bo sala musala na bino toza na respect ya ba responsabilité o ba pesi bino na gouvernement sortant gouvernement o eza sans mandat mais bozali wana te pona ko tracasser biso bozali wana te pona ko kanga batu bozali wana te pona ko souffrir ko faire souffrir parce que le peuple souffre déjà. Alors c'est tolingi makambo wana te tolingi Congo ya sika tolingi état de droit tolingi mibeko ya mboka ezala respecter. Oui, à solo pena mwana mboka edi banziku to betana lisolo ya congrès ya MLC parti cher ya Jean-Pierre Bemba mikoleleka ki bazaki bongo na 2 jours ya congrès bazaki na 2 jours ya congrès na bango esika wapi na ouverture ya congrès ya MLC to mona ki bongo présence remarquée ya bayi majorité to mona ki bongo André Alain Atundu to mona ki nani SP ya PPRD PPRD Chadari kasi elekela ki ba imboka après na sima ya kosisa congrès to ki mona mboka Jean-Pierre Bemba azui passeport diplomatique to ebité génie nezo ko jouer entre MLC na majorité présidentielle ya Joseph Kabila. Déjà naza porte-parole ya MLCT pour na porter ba déclaration sur congrès ya MLC. Dans le congrès, invitaka batu nyonso parce que la politique c'est pas un clan d'ennemis, c'est un clan d'amis. Donc opposition majorité présidentielle toza wana pour les affaires républicaines. Donc à ce que Jean-Pierre Bemba Gombo a eu le passeport diplomatique, c'est normal parce que c'est un sénateur. Donc à ça na droit ba botoli yango te azana droit ya na passeport diplomatique azana droit ya kozonga mboka mais au etali congrès ya MLC na présence ya majorité présidentielle et engagé kaka MLC ngai naza porte-parole te naza pe moto ya MLC te pour na ya ko apporter ba déclaration sur le congrès ba mboka babanga ki balobi
ndenge nani il paraîtrait Jean-Pierre Bemba na 2006 lolenga tekela ki ba voix na pas Kabila Kabange ndenge pe oyo to mona lokola soki batie candidat a kosala pe ka journée yango ba imboka ba banga ki présence ya majorité na kati ya MLC po to mona ka butu moi secrétaire F Bazai ba telemela ka majorité allez subitement bo to moni présence ta ba kuna ko bangisa biso te bangisa peuple te parce que majorité présidentielle bango balingi au moins événement te soki muta kufi bango baye soki muta bali bango baye soki concert bango baye pour ça qui na s'intéresse kuna yo mona ki présence na non présence na bango bakoki koya te yango tolobi présence na bango bisika nyonso bokomona bango ebangisa peuple te donc présence na bango na congrès ya MLC et engagé kaka MLC eza déclaration nga na koki kosala te mais peuple ya 2006 na peuple ya 2011 aza lisusu peuple ya 2018 te. Oui, ba imboka tokomo poussa na moke na suka émission na biso bino ba oyo bo kuti biso kaka na ngongo tembele ki bino mwana mboka Edi Maziku azali cadre na IDEA pe na kati ensemble pour le changement o bazana candidat na bango Moïse Katumbi Chapwe. Oui, mwana mboka to beta na likambo ya pasi oyo ya moko ya kati na bino na ensemble pour le changement Franck Diongo oyo procès na euti koleka pas même une semaine Franck Diongo ba pousse ngo susuti na moi d'août to éviter soki Franck Diongo ako s'enrôler kaka Franck Diongo akozalaka toujours candidat to pe lokoni bazolinga ko salela na moko na bino na kati ya ensemble dossier andeko mwana mboka Franck Diongo eza dossier eza ya pasi parce que tant tozoloba tango président Joseph Kabila ou azali fin mandat ou azali président sortant alobi que j'ai de la passion pour ce Congo mais cette passion eza ya ko kanga ya ko supprimer opposition te ya ko nyokola bana mboka te il faut acteurs politiques nyonso ba participer na processus électoral ba pesa moto na moto chance ba pesa moto na moto droit na ye bango baza na pouvoir ya ko se prononcer na procès ya ndeko Franck Diongo. Pourquoi baza ko reporter yango? Parce que le dossier est vide, parce que le dossier est vide. Alors nga naza juridique te mais je pense que pour ngai mwana mboka Franck Diongo il faut participer na processus électoral. Mwana mboka Jekoko wa Mulumba il faut participer na processus électoral. Mwana mboka Franck Diomindongala Muyambo bango nyonso na ba oyo bazali kuna il faut participer na processus électoral. Pourquoi baboyi diaspora est s'enrôler? Parce que maman na likambo yango wana nga na ye awa na mboka oyo na moni diaspora ya awa basiliki bazali na kanda balobi yebisa bango toza na kanda pona to s'enrôler te pe balingaki bamona kanda na bango kaka Россия forever. Gracias. Thank you. Вперед. Давайте. Thank you. Binomo bozomona donc bana mboka o bazali banda bazana kanda ba siliki balobi fallait ba tika bango ba s'enrôler fallait bo tika bango ba s'exprimer bolingaki bomona kanda balingaki ba lakisa bino ke non baza d'accord te na régime oyo baza d'accord te na délinquance politique bazaki na besoin ya relève ya classe politique donc voilà message à diaspora. Bande comme sous bakoleka bokozwa chance ya ko solana bango bako expliquer bino bako s'exprimer pe baloba ndenge nini diaspora za na kande za ka diaspora ya réussite eza bande ko ya monde partout ba manifester mécontentement na bango parce que ba s'enrôler te donc wana ezali mauvaise volonté ya gouvernement son temps ezali mauvaise volonté ya Kabila ya Seni na ba lieutenant na ye tout o bazali tout autour na ye yango to yebisi bango bakozala lisusu ata na un jour de grâce te pour na ba diriger mboka oyo Congo RDC bakozala lisusu na mandat te bakozala lisusu na on va utiliser tous les moyens toujours répéter on va utiliser tous les moyens constitutionnels de façon que ba utiliser bazala lisusu ata na jour moko ya survie. Ya solo penda mwana mboka to komi bongo na suka mekana un peu kolobela o azali bongo ministre na biso ya justice Alexis Tambwe Mwamba na mo ba propos oyo alobaki ke na o etali arrestation ya ba prisonnier politique na biso Franck Diongo a traité pour na un voyou Diomindongala un violeur Jekoko comme un voyou ko kolobani na ba propos wana o azali bongo autoritaire ko koloba bongo na bandekone bana mboka. Non, bah propos on est républicain pour la ministre Alexis Tambwe Mwamba. Et ça bah propos républicain
y a des délinquants politiques qui circulent librement. Oh bazo yiba, oh bazo boma na est, bandeko na biso basi na biso baza violenté, baza violé, bazo kanga bangote, bazo circuler librement. Ceux qui ont qualifié bandeko ba opposants politiques oh bazali supprimé, bazali ko souffrir na ba boloko, azo qualifié bango des délinquants. Donc ngai pona ngai namoni eza ba propos républicains te, eza digne d'un ministre te akoyo ko se prononcer bongo te. Parce que y a ba responsabilité musala ezali ya makasi ya kosala, musala ezali soko kangi flanc diongo qualifié des délinquants et pesi nini. Nous sommes un état de droit, dans un pays démocratique. Il faut toyeba maloba nini tozo bimisa soko za ministre ya boye il faut yeba nini okoloba to sengaki na ndeko tambwe mwamba a bapesa ndeko jekoko ba droit pour se soigner parce que quand aye komi cas humanitaire mutu faut bénéficier soki bokangi mutu faut bopesa ye ba moyen à bénéficier na ba soins de santé. Basalaki expertise ya ba médecin et état de santé na esenga ki ba évacuer mais jusque là nanu ba mutazo souffrir mutazo kene na kokufa bango bazo benga batu ba délinquants alors qu'il y a des délinquants politiques au bazar na gérance ya ba affaires républicaines au bakoyi ko kanga bambongo ezo bunga au peuple azo souffrir bazo kangate alors oyo bazo loba parce que tout le monde na RDC on eza soko lobi vérité bakangi yo soko défendre le peuple bakangi yo kaka avec gouvernement Kabila yango to lingi gouvernement oyo ezala lisusu te pe ekozala lisusu te tokotelemela bango bana Congo tokotelemela bango bisika nyonso bozali bana Congo bana RDC tolingi Congo ya sika soki bapesi yo mapa lia bapesi yo soso lokola bomesano na bango zwa bapesi yo polo zwa mais soki komitango ya maponami bango lisusu te bo voter bo pona Congo ya sika Congo ya kala lisusu te Congo ya kala tokobakisa pasi likolo ya pasi Congo ya kala tokobakisa nombre ya ba prisonniers politiques lisusu Congo ya kala bokomona lisusu bino presse liberté na bino ekozala lisusu supprimé parce que jusque là bozana nous na moya koloba mais bokokoma na moment moko koloba neni aner azawa na demia pazawa yango tolobi makambo oyo il faut esila pona esila il faut peuple à manifester kana na ye machine à voter ou machine à voter te bakomona kanda ya peuple bakozala lisusu na gérance ya ba faire républicaine te. Oui, matondi mingi mwana mboka tokomi na suka moi message nyo ko lancer na ba diaspora nyonso bazali ko landao na bana Congo nyonso na bana idea na bana bandal na bana ensemble nyonso bazali ko landa. Merci mingi na bana nyonso ya bandal o nazali candidat provincial na ba o bazana bandalungwa na ba o bazali banda na rosenga soutien sous toutes les formes hein? Tous à la bomoko bino moko boyebi fondation Mazikou Edna o naza ko gérer sans tenir compte que dans ces pays il devait y avoir des élections sans tenir compte que na ko s'engager na démarche moko politique ou bien na ambition politique tozalaki déjà na action ou ezalaki très proche de la population alors ceux qui bo soutenir ngai bo pesi nga ba moyen bo poni ngai na sala mo ponami na bino na kati ya bandalungwa je pense que na kozala su na ba moyen ya koleka o ya kozala susu kozonga susu pembeni na bino yango bisika bozali na sengi kimia ya nzambe ezali ko na bino kimia ya nzambe ezali kolo ya bandeko nyonso o bazali na pasi o bazali na ba boloko o bazali na ba hôpitaux nzambe akanisa bino mawa ya nzambe ezali kolo na bino mawa ya nzambe ezali kolo ya bandeko nyonso bazali na est na Kasai o bazali ko souffrir o bazali ko nyokwama na mauvaise volonté ya gouvernement ya Kabila nzambe azali kolo na bino bandeko ya diaspora bandeko ya ensemble bandeko ya opposition nyonso d'ailleurs lobby lundi tokozala biso nyonso réunis ezala MLC ensemble opposition mubimba pona ko se prononcer par rapport ya discours ya chef de l'état sortant ou azali fin mandat. Donc, tosengi unité parce que sans l'unité, notre lutte n'est rien. Tosengi unité, toboyi trahison, toboyi hypocrisie. Ndenge tondimi ko sangana biso nyonso na opposition, po to bengana gouvernement ya Kabila na Kabila tolingi trahison te. Oya roye la biso trahison akokuta biso peuple nanzela akokuta biso peuple nanzela na ye oya koyela biso
haine oya komema lisusu prostitution so délinquance politique na Congo ya sika akokuta biso jeunesse ya Congo liboso na yeto na nzela na ye na pesi mbote na président Moïse Katumbi chapo ebisika azali nzoto bokolongono na pesi mbote pe merci mingi na camarade président Claudel Lubaya wazali président ya Union démocratique originelle Union démocratique africaine originelle na pesi mbote na bana nyonso ya Congo na pesi ba cadre nyonso ya IDEA ya ensemble ya alliance des mouvements du Congo na pesi peuple congolais longonia na pesi peuple congolais na lobby bana Congo luzibula mensu ange ya landu ange basisi la kanda zibula mensu pona makambo Congo luzibula mensu merci. Oui, matonzi mingi. Merci mingi ndeko. Oui, merci mingi balandi ya Congo Suisse Télévision ya solo penza tokomi bongo na suka émission na biso o to mbaki bongo mona mboka Edi Maziku na ye tolobeli bongo koko so ezali koleka na mboka Congo mboka na msoto linga mingi. Oui, tokomi na suka matonzi mingi na oazaki bongo na sima caméra ingénieur T10 pe na coaching ya David Mombele les grands journalistes pe merci na mon boss maître John Simao depuis Suisse motema ya mama Misha merci na mon cordon babi junior moyabo kala tête romonana. Oui, merci mingi penda na bana risinyo so na moni bongo mon vieux le vieux viengele. Oui, matonzi mingi na junior buka sape check de Moscou ngala bino to monani na mikolo ezali koya. Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G.